Touyambi Soussou, Achamovoto. Achamovoto, grand prêtre. Parisien Mounene Bino Webi, Babie Oyoba, Tanga Masolo Poto, ba confirma Mikili. Ba bimisa, ba sala nyonso po na ba mise na biso, bazala bien. Ba eda ba mise na martu. Lelo orchestre comment ba leader ba comment donc zomo na mais ça va parce que ba chamu voto donc ba contribuer belé na kata mikili donc lelo ingratitude ya ba mise na biso ba lingi ko reconnaître ba fait traité lelo musique kangama na poto bana ba mise biso congolais ba kenda sous na poto te musique beta ma sauté ba concert beta ma sauté pona ingratitude ya ba mise na biso balinga ko bazala ga bango ba talaka te boza ba mama na bengra ata ba pesio mais boni maraka te lwa ba kobo salama bokoma dia ba grand star monde bibino mais boyeba te place nini boutaka batu nini ba eda bino émission Fata Life awa tozaka pona koloba sur les kambozali parce que koloba na biso yango ne muto corriger yo merci mingi na évangéliste Jean-Louis Yeye Musana Nzambo Kabaka ba pasteur bokabaka te mais ça ba pasteur Nzamba komo révéler bango ba komi na mbongo so bo ba no pesa pe bandimi bo ba no pesa pe bato yo bazana ba passe loko ba évangéliste Jean-Louis Yeye na kacha na mip puisque nini vraiment ulinde ka kendeki le seul pasteur oyo akabeli na mbongo loko évangéliste wana bana na butama toujours on a biso ba bénédiction nzamba ko pamola yo tala avra nzamba pamola yo faut symbole ou ta pas musala nzambe ngamona bandi zo mbongo ngo $100 ngo pesi munimi na yo nzamba ke pamola ye na mbongo pesi ye merci mingi musala nzambe évangéliste Louis maboko pete ba pasteur bokabaka te bino banani bapesa ba bino nka kolia ya ofele kolata ofele Kofi Olomide ofini bana poto o 80% ya bana poto bazaka na prison mwana na yo bota liboso za wapi lilacha mvota ye na ba image ya mwana oyo bota na kati ya prison ye paza prisonnier loko abato yo fingange na poto kasi lelo za rolinda ya kozapeza te acha mvoto Botard mbote na batu so bazolanda biso na Kinshasa na Congo Mobimba na Congo Brazzaville na bipai biso bozali santé na ngai ça va par la grâce de Dieu et je me porte à merveille. Les lots na kata Luanda pour la deuxième fois okundi mwana ba condoléances belé na ba porte-parole nyonso ya Congo tokundaki ndeko na bino Zobozi na makasi ya le padre Ferregola le padre vraiment a contribué belé pour l'enterrement wana bana Luanda vraiment ba sepelaki na yo mingi le padre toujours faisait la rabongo côté pe obimisi bobimisa ga pa ba mamora dati ba makango ti ko bota bi partout donc ba mise bozo ga mbongo na bino bo pesa ga pa ya basi o kaka ba ida bino ti alors les padres vraiment ça va ba mise muso pe bazwa ndakisa même au moni ex musicien na yo akufi partout azali même na wa poto contribuer ko tala te alungwa yo po lungwa Poye pas lungwa, yo pas lungwa ka. Vraiment les padres, faut bongo vraiment. Mbongo na yo, batuba da marango. Boso mara banda côté. Mais sur les camouizale, au contribuer. Vous avez la musicien au lobby te balongo la muté mama wa pour na batu. Vous avez la musicien ezate que non, yo ka il faut ko tsaka ka o pesa batute.
vient nangai acha moboto to lanio na ba réseaux sociaux to lanagio a na kati ya émission Fata Live lelo tozana des choses tozo débattre problème nini oyo vraiment acha moboto bokomi na ngona jibe piana papa chéri bisiko ozali vraiment na piso ba mbote belé soit tant ya koyoka makambo oyo ba conseiller bino bato bozwaka bato botaka na bino pembeni po baza ba complexé matata mikolo bolingo luka musala te kolanda ba mise ko posela ba problème bozaka pembeni kaka soki ba porte parole soki ba conseiller bozwaka wana bazo détruire image na bino ba mise na biso bazo mema bino ba erreur rebelle lelo bakomo kotsa bino na mabulu acha movoto oyo aza bato oyo basala mingi pona bino ba mise nyonso Congo papa chéri obwaka ye oyemba ye osanza ye to mona na bazenit mais comment problème kozala yo na acha movoto biso tunga koyoka oyina ngate papa chéri ngane nazolo ba puisque bato baza pembe na yo balobelaka yo eloko te oza na album te bano banda 5 ans yango to keso 7 ans mais musaka na nani na Roger Ngandu toujours balekaka na télévision pour na encourager kaka bafan na yo musala malamu musaka musala malamu Roger Ngandu siko album mango boya kaka miko nyonso epa mamelela bozo kola kaka pona koloba album to mona ate ya papa po boloba na papa chéri ke bafan na yo bazolela batu no bazolela kaka koloba album ekoya papa chéri bilamba papa chéri bonaboy to yebe ya papa chéri makambo ya bilamba te papa chéri aza musicien il faut yemba po biso to bina banzemu wana yemba wana to yana posa nango papa chéri amuta bilamba te to tika bilamba ya pa ya batu mususu mbula bilamba balata ngo na kimukolo te il faut banango na source acha movoto papa chéri asala ebele mpona yo makambo biso tolandi na kati ya télévision muta muntu kameme kozala mpe bongo te nini oyo ozala yo na papa chéri bobendana vraiment. Oui, on a remercié d'abord l'émission Fata Live, na producteur nango Willy Ndeke bango bato ba aidé ngai pour na joie visa à 2 reprises. La première fois bien zalaki ya bango, deuxième fois na lelelaki ye pona kokunda mwana na ngai Zobozi, donc mwana grand frère na nga propre alobi na ngai t'inquiète nakosa coup de fil na ambassade ya Angola nakepe na ambassade Angola baza kozelanga acha movoto bon pesa passeport na pesa passeport batienga visa na ye nako remercier lisusu deuxième personne Feliko Bilele papa na chance bisika tozali kolo boutique oyo naza même surpris que namona baforme mbala liboso ya yesu omoni bayoji ya mamoto elekeli ngai c'est-à-dire Angola eza mboka ya bilele eza mboka ya bilele to ndimaka eza mboka ya bilele po nakoki mpe kolongola oyo nalaki awa na s'échange kaka na kati ya mai na kolongola te parce que oyo eza bapiece unique bapiece rare yango naza wana monsieur Willy Ndeke nana petit na ngai jibe toza na problème ata moko te nalingi émission oyo même soki alalaki balamuka ayeba vérité qu'est-ce qui s'est passé ke ngai nazwa nandima kosala émission na poto mpe naloba sur ye ngai na petit na ngai toza na problème te wana leti na ngai ya makila botala teinture ya acha movoto botala teinture ya JB teinture ndenge moko petit na ngai. Alors il fallait que quand ça l'émission malgré bilobe la bato il fallait na ça l'émission wana pona yeba manso oye
ele kaka nayeba pourquoi buzoba wana esalamaki epa na ngai ngana mutu mukete. J'ai aidé beaucoup de musiciens congolais. Ils à la ligne Konda, ils à la forme, ils à la mambo belé, ils à la collection au tamboula. Ils à la couper ça et comme que griffe zo ça la succès Nikolo yangoyo. Na keno pe na boutique na l'action boutique ko na bi boutique wana to vanda na poto te. Ngai lelo yo kito koma janvier na koksi 41 ans na poto. 41 ans na poto. Na bota bana nyoso na poto bana ba 30 d'années bazali, ba 20 d'années bazali. Ya ba 15 13 bazali olunga na boti na poto. Bana États-Unis bana yasha movoto face na ngai na Paris bazali. Awa na Angola mibale na mama na bango bazali. Ok, toke na détail sikoyo. Sikoyo obo mona nini petit na ngai JB vraiment esalaki ngai mawa. Nazali première vie oyo JB ayambaka JB na maboko na ye ke yo na accepté ozala leki nanga baguette oyo nga nasombaka tokabolaka nga na yo. Ozo comprendre. Yango moni papa Wemba avant sa mort atunaki ngai question. Moi voto liboso ezalaki kaka vie nanga beaucoup. Il faut to aider petit JB pour aza petit na ngai. Ngai liboso nazaki ko accepter bana wana te mais yo olingisa ngai JB. Et lelo na yo kaka susu oyakawa komba JB na munoko na yo ezalaka lisusu te. Pourquoi? Na répondre à vieux a posé la question. Alors lelo na ligi moko JB ayebate alobate tala vie acheté ayeba qu'est-ce qui s'est passé. Et l'on connaît Tindi quelle mouche qui a piqué ses vieux pour à s'en prendre nanga. Oui. Papa émission il fallait les katango émission na poto eleki lokola baloba en français le meurtrier revient toujours sur la place du meurtre batu wana bazalaki ko loba mabe et pas papa chéri babani ko défendre na ndenge ya désordre balingi bamemela wana ndenge ya polémique. Alors esali ke bakombo na bango emati tina poto c'est-à-dire j'étais pas bête kina loba makambo na lobaka première fois papa chéri la ngai leki na ngai Master Moko tango jiba zo sa premier album na ye Master wana azaki na ngana Kishasa na koti avion na landi JB na wenge muzika na poto wantar bakabwani nte album wana salama baza ensemble na komi na fait de l'amour fait de l'amour na koti papa Wemba asi ayembaki komona moninga mavoto na nzembo ya camarade na yo Koko Malanga na yembi paye ozala mutu mususu te gabi oui papa nazana mutu moko masa na ngai moko kombo nani na pesi premier kombo na ye wana na nsiko biso peto yeba to tanga te mais na ko bato ba koyeba qui est cette personne là to yemba kaka kombo wana to ko bakisa mo lo mususu na bi mama bana nga defend mama bana nga zaki sobi na lati bien boye azobinga ngai Bogar moko bo parce que botalanga tana koli mais je suis trop beau. Bogar moko boye ngabi eloko na moni sikoyo malamu beaucoup pesaye kombo wana ya Bogar moko boye boyoka boyebi la personne dont je parle. Déjà bah si tu as fait ce minute de flash Bogar moko boye bea boye sikoyo à partir ya wana moi mai surtout ngeli libanga na ki mukolo ndenge olobeli nenga chamu photo bayimbanga j'avais 17 ans de 17 tiba ya koyemba ye na
1997 et ça l'a qui 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont libangana 49 ans, mais ils ont libangana 17 ans. Ça l'écart ya makambouana. C'est bon. Ils ont kakamana nga sepe la raté. Sikoyo lokola asaprochaki na mukulu abandi koboma ngai sikoyo deuxième personne parce que jida koyeba bango bakomi kokutana na casino epa babeta casino bakomi kobeta dio na casino wana elekaka mwa makambo ba petit chéri banini esali lokwa ke na gangela petit wana esepelisa ete lokwa na gangela ke na miso bato basali dio bango mibale muto balabisi donc babandi kokende epa ya mukulu obeta masolo ya salite na kombo na ngai. Ce que je reproche à mon jeune frère Julien Piana alobaki yango ke azali lokola maréchal Mobutu ayoka kakako bayebisi ye abengaka te avérifiaka te reproche moko nazosala ye yango wana puisque lelo oyo bato mangala bokomaka so bayebiso likambo benga mutu wana ayebiso likambo na mutu ayebisi oyo vandisa ba lelo oyo epa nanga ekomi epa maravile azola soko bengi mwasi nanga ote wili ndeka asali boyo sava asali pome ate ale to bengi si oti na ndako be to ekuta place moko boye ba bengi yo nanga likambo lobaki ye lobango na miso mobile nanga bongo soki net makambo ezalaka bongo ke non mutu ya yebiso likambo bengi mutu na situation to tuni mala moko mais peut-être lokuta na ba vie na biso penene ezalaka te biso ezalaka so ba yebiso likambo moko kaptango obomi yango na sa mutema obosani ke non mutu akoboma pe moninga poka azwaka place pour la première voilà biso batamangala eza eloko wana eza très grave mpona biso mutu ayoki betolo lisolo mpona acha movoto papa chéri oza responsable sava na yoki acha movoto tokutana na restaurant boye tele obengi gaso wana surprise mamoko tokutana na place boye tele amba moko ere azokoma boye bon naza na besoin oyebisanga makambo nyonso olobaki nga na présence acha movoto vérité oyebana mbala moko oyebi ke no gaso oyo aza ya mpona détruire yango ozomona bamasolo na biso même musique ezoke liboso te papa to continue masolo na biso lukuta eleki trop surtout baproche ma bato oyo sikoyo ntango bayebisi eloko papa chéri akokaki kosala oyo bango basolaka na yo deja aza leki na ngai ya makila tozali kosola ngai na de a a z nazalaki vie oyo ke soki na ye meme alalaki na beti porte kokokoko afungoli porte tobandi kodevelope bato wana mibale bana kishosa boyoka bana poto boyoka tango biso tozali kobunda bitumba na tango séparation ya mouvement esalami ngai nakena JB Piana na groupe na ye donc bokabolaga tokabwani nakepa JB nalobi na yo tobunda bitumba biso na groupe ya wera bato wana bazala te so botali ba album ya JB bandeki bakumba bato wana eza te bitumba nasali groupe moko babengi ya bafille GD6 oui bakompanye nga botala ba image oui po tobundisa maison mère wera son roi de la forêt siko ozali bana poto ngai Acha première production ya JB na Bataclan bato balinga JB mais ba moyen ezaki te po billet ezaki très cher nazosomba babillet nga nasomba plus de 50 billets nazokabola bato po totondisa sale ok wana Bataclan na Paris oui sali comble plein petit na ngai JB azomba atala nga boye vie na nga movoto bao balobaka baloba événement yango oyo phrase wana JB akobosana o te
atanga bakombo na bango te atanga nga vie na ye lelo tokomoka vie na nga kingandi vie na komba moi vie na ngai ebanda na acha movoto vie na ngai acha movoto na 1997 événement yango pai mo ekomi lelo vie na ngai kingandi ebanda na jibe abenga vie na ye acha movoto vie na nga acha movoto ba oyo balobaka baloba événement yango yo lelo changer soki bolingi botaba ba oyo balobaka na nzui bango baza pembe nanga yo kene na yo ozo comprendre changer idéologie ya ba camarade nanga bamona ba image wana toye bien deuxième concert na Zénith te zalaki Bataclan saloba ya minene otabula beta comme nini Olympia leki nanga JB aye kobeta c'était pareil tosomba ba billet na yebisa yo bato ba contribuer pour JB abundi bitumba na Congo te bitumba ebundami na kati ya Paris France donc kuna ezayo na maison mère toyebaka ba photographe oyo nani Joël photo mbetenge na ba donc wana Nzombo Faustino wana tozaki ebele pete ngai acha mo photo nazwi leti na ya Bruno Matadi camarade ntino ya JB tozwi petit na ngai ya quartier Hier Rivoli na ba GD6 bato pendaki batelemelaka mouvement ya JB oyo ke JB lelo akoki kobosa na biso te c'est ça yango napesaki petit na ngai exemple typique Sambale Modogo na bato mosusu baza bapire kofi depuis bomwana bapesa kofi eloko te mais abosanaka bango te babubuli yondela bapeti na ye est-ce que bango bapesa su kofi la po kofi aliki bontu na mbongo bapesaka ye su mbongo mais azo reconnaître kofi soki lelo oyo nazo exemple jipikaki penge aosala mariage kofi akoya jipikaki penge akufisi mama kofi azoya mais wana eza bato na ye jipikaki penge koloba boulangerie baedaka ye mais lelo niveau kofi akoma ye akoma kozongisela bango akoma kozongisa yango eza teka mbongo honneur eloko biso bacha tolelaka honneur ozomona ndenge nalati awo 40 ans de la poto déjà tala vraiment ndenge nalati awo namona bolo papa we madayaka na bango akufa nango bomoni nga nango balobaki yo mare Amazon akabula mare Amazon apenga eloko te oyo nalati nga momu nasombi yango oyo bomoni mpe rambo alati yango nga moko nasombi yango oyo nalati Dolce Gabbana bozomona yango ya Fika collection ngai moko nasombi yango sadi bilamba nalati so nabeti calcule ekokende ba 15 000 euros nayoki bamosusu apanzi peti na ye po journaliste wana afutaki ye mbongo po apase émission non mpona akopesa ngai nini peti wana ayebi acha movoto na poto abandi koyoka acha movoto aza nanu mwana moke akopesa ngai nini mais azalaka souvent na kini yokaki ke azokende concert ya JB kombo ya zelaka yoka ntango aza na mwana moke acha movoto ate concert mobimba ayoki kombo wana te déranger yango azwaki likanisi ya koluka ngai Paris mobimba po tosala na émission ayeba qu'est-ce qui ne va pas ake plusieurs concerts amoyoki JB azotika vie na lisusu te alors sikoyo acha mokoto ntango yo oyoki makambo wana est-ce que obengaki JB te mpona nini wana mpe totuni na lepa na yo apres na kozongela mpe likambo epa ya JB papa chéri bato ntango bayo obetela masolo mpona acha movoto po bapanza bino oreconnaître ete quel que soit problème mais balobaka totala ya rétroviseur est-ce que obengaki ozwaki ntango ya kobenga acha movoto babengaki epa JB po afaire revoir yo makambo nyonso ye ayokaki na matoi na ye non. Aujourd'hui, je veux dire que la vérité est rien que la vérité. Ok. Naxala qui 2 ans à Kinshasa. Au moni
tango bato mususu ya mitema ya bila kendo funa ngai Papa Wemba o acha mopoto azo contribuer lisusu na makambo ya vivati akomi trop jibe mpiana Papa Wemba malgré sa mort, mais je lui remercie beaucoup. Papa Wemba a eu le courage de prendre son téléphone et m'appeler chez moi. C'est ça, c'est la responsabilité. Vous comprenez? Papa Wemba Bengalvi, ma photo. Yo salamana groupe Oyo, la viva la musique. Nga moto ya liboso na yembi yo na vina yo. Nga moto na tindi Joe Kester, pour avec la Joe Kester. Yemba petit na ngai wana. Les lois la cotisation ya Barbana Viva, combo na yo, yo mutozaki membre donateur ebele. Mais combo na yo, ozo pesa lisusu le côté. Ozaka kaya biso, ou bien au commune na yo ya Jibem Piano. Je lui ai répondu carrément. Et na lobakango eza bêtise de la liboso pe asuka na vie. Na raisonnateur c'est vieux. Oui bien, na comment na petit na ngai papa chéri. Papa Wemba lobi na ngai bon. Muko Papa Wemba benga na bureau na ye na kuta bien mission so rouge. Saga zaki na colère, ya mweno ya sala ayo a dérouté. Mais tant wana Papa Wemba zaki nemi ya jibite ba solo la. OK. Ba yembaka. Bon, d'accord, na yo ki yo bon problème za to ko bima okene na yo na kuti voiture na ki banda mukolo wana kile lo Papa Wemba tia ke na sama bele na zo tambula na ye bozota la publicité mozo leka l'émission il est là to sabi so mi balé na kati ya boutique d'habillement c'est ça apona mutu mususa ponanga Papa Wemba avant sa mort a 2 valises à Bilamba. Témoin nanga Cornélie Malongi butatambola kana ye na dabi soso petit nanga bilele pour continuer na yango na yeba kate vivana zo kufa 2 valises à Bilamba wana naza nango tina ndako shosi oyo te le Bilamba ya pesanga eza ko pe na jimina mingi na la jango na nte. Alors, dans les locaux en Eleka, Papa Wemba atikala lisusu koyemba ngate nouvelle écrite salami kombo ya Shizate. Nouvelle écriture et salami kombo na ngai Zate. Réunion ya viva moko ndana tikala ko kenete mais naza petit Wemba totambola biso mbali. Ce qui na me continue bien mais album est bien. Ah, mais yo za na petit na yote. Ngala jibe to aka niveau moko. Papa qui n'a pas mal, il a pas fait ça. Mbongo apesa kanenga. Alors ce que yo tango yoki makambwana journaliste a se présenté pendant yo pour ça la émission. On manifestait ni n'est pas JB. Papa Wemba étant que mukolo era yoki kamwana a bengi na téléphone a tunu. Bon pourquoi yo au salagi reprise wana tango yoki masolo wana ozo a téléphone o benga JB pour yeba que makambo journaliste wa zoloba eza bien ou bien eza lukuta bien eza solo. Na lingina lobano loko moko ouais on a téléphone sur place awa abenga jibe soka kozwa ye bayambaka sur téléphone te il faut ça la testo na ikokoye pa na yete ikwatanga ngonanu ikokoye pa mutu moko boye mutu wana soki motema na esepeli a présenter soki mupeti wana aza corrompu moi pas la petite balia kaka entre baguerre wana oya batu wana vous comprenez c'est le gobilele makambo so eza ke nzambe na Jésus bala makambo ba misena biso basalaka mais baté belé vraiment to koma maboma na masumu mais boki ma téléphone pour nani pour mutu pa robima na lito ina yo pe ayeso ke non ne eza boyo pesa nga obesala boya zate taka na téléphone wana ça va na yo ki répondre vidéo
yango eza na bamise mosusu na kati ya kini net de la forêt wato meme na moto wana mabe ya famba soki obenge pa ozwa ye moko eza na numéro ya bureau eza na numéro ya ye obenge ozwa ye moko c'est bien quadre ko rappel Kofi soki obengi ye akima ave téléphone te ye moko alaka na moto asimela ye téléphone te nga na moni abenga 3 reprises ou 4 reprises merci mingi vraiment bozozwa ta biloko oyo akopesaka baporte parole pire petit téléphone yango ezoboma bamise congolais zona sikoyo neti mutamuta boye mutu wana neti garçon wana nayebi te soki eye mpe wana mpe alekaki na nini acha mopoto aza na sida nazoya mwana jibe wana natikala kozwa ye na telefone ata mokolo moko te nga nakaisaki jibe azaka na numero ya telefone nanga te mais un jour ezalaki mwa business moko boye ifale asala yango na mutu moko mutu wana azalaki mutu na ngai namona telefone na ngai esone na yamba boyo papa chéri petit nanga azalaka na fone nanga po bapele nga na bengaka ebele seka azwaka na ye yango abetane kara yaya émission oyo ngai nasalaki lelo oyo kongo mundu abolanda parce que bocontredire nga ebele bamosusu balobi ba bêtise je vais répondre convenablement nalingaki na faire voir papa chéri qui est mon petit propre que yaya pa na droit ya koconseiller yo soki ozobunga nzela c'est ça avant même comme epa nanga nazwa bato bele bazo se plaindre bayaki epa nanga dieu mes petits na yo abengani na mouvement nasali eloko te kaka mpo nazwaki problème na bato na ye wana entourage na ye wana elobi na ye boye papa chéri alobi na yaka susu répétition te nabe yembaka susu nazwaki barapport wana ebele mpo amonaki vie na jibe baza neti mo eloko moko mais j'ai pas eu le temps ya kosoya ntango ekoti epa na nga moko ngai en tant que grand frère naosala nini fo nainterpele petit na ngai kointerpele ezalaki facilement te parce que jibe ayambaka telefone te jibe ngai nasala azalaki na boite moko boye nakei mpo nakutana na ye namona garde du corps aza koempêche ngai ayebi yo bebe ayebi ngai bien mbongo bafutaka ye nga mpe nakopesa ye yango mpo na ndimi te ke salaire neza kokoma $1000 na Congo non nga voyage na première classe na ndimi te ke garde du corps bakofuta $1000 nga na voyage na première classe first class nafuta ta mosusu 6000 ta mosusu 4000 je suis aussi capable voilà namonaki eze pas beaucoup nasepeli oyo azaki pa jibe garde du corps ya papa wemba wana so amoni nakota poche nazwi ta mosusu 200 napesi lelo mwera pale akodame bien 200 kaka eloko nga na reproché papa chéri c'était le jour où on a décidé que na benda ye tout ça à tête reposée biso mbale parce que pour la maladie nanga oyo zoloba wana nasalaka peu près 10 ans na yaka Kinshasa te ntango na ye nake concert petit nanga moninga na monaki inquiétude melongi na ye ntango asisi pardon bolimbisana ntango asisi koyemba alobi na nga vie tokutana na boîte moko bafungola awa kombo nango VIP moto azalaki kogere yango azalaki mwana poto Etienne Café Chimanga ayaka mpe akomona nga na ye toke kuna nga na jibe tozwa mwa loge biso mbale loge tokota na expliqué brièvement maladie nini nazobela po ebisi ngai ayebi ngai na nzoto ya monene mais du coup vie azongi boye à peu près 60 kilos à comprendre yango te je lui ai parlé longuement et ouvertement nabisi be ngai yaya na yo naza susu moto oyo oyebaki te naza maladi nakotaki koma nzambe azongiseli nga bino
eza diabétique nakoma diabétique nano kutu équilibré te. La preuve on est que dans la kini bomona yana ngana sida te oyebi oyo ezali mpona ba diabétique. C'est ça. Nouveau modèle so na tie ekopesa tout na eloko ya moke na nzoto ngai kobima awa même soki nalingi nazwa fièvre appareil na ngai oyo ekolakisaki kala te ozozwa fièvre. Voilà nasolola na peti na ngai ayoka ngai azali komela champagne namoni mawa ezwa ye oyo eza mpona tension. Tensiomètre na nga yango otalaka toujours tension na nga avant nakende epai natali tension na ngai bana poto babanga liwa fort ozoketambwa na bilo nyonso ya bomona combien ekopesa botala ke naza mwana poto natambola complet. Zela ekoya ezoleka nani la tension bana poto c'est comme ça bango ba mona nini kaka no liwa ifa na bango do nzamba seza liwa be ba bengana ye déjà babanga fort ne biso to ke tambola bona bandi c'est 14 to to na mboka moyi c'est ça ko tension na ngeza ya malamu et puis 14 sona na poto et puis ça 12 sona maladie et mataka ndenge machiwana c'est ça et puis 14 mais to je la na ndenge mabete c'est parce que to za na mboka alors ya mo fuite wana yo na Sikoyo tango ngai na sali émission oyo tenant du solo et au solo na jiba ba doléance vraiment ngai na yo na kuma diabétique na mona jiba lemba sko likambo na champagne ya zai komela amela lisuta kuma mawa na yebisi eloko moko jibe si quelque chose m'arrive dans ma vie salanga plaisir oyo mokolo ya liwa na nga bepela ngai concert yemba ngai ndenge ozali koyemba ngai abivie na yoki to continue komela champagne siko lisolo wana jiba yebi maladi onga naza nango siko lisolo oyo ya sida epa mutajibe nalobaki na oke les meurtriers reviennent toujours sur la place du meurtre bana wana oyo bazali kotia songisongi contre nga na jibe via vida vie boye mwana wana ntango émission eleki journaliste abisinga bi kaka question pose nga mpona nini oyebisaki mwana oyo te ke tala makambo esami boyeboye baboyaki yokota concert nayebisinga bino petya na ngai nakoki koyebisa ye makambo na ngai na jibe te parce que ye aza nde mutu oyo noko na yo abengisi ye na poto mpo balingi naloba verité aza ami na nga mwana wana yaki antaki fanatike ya asha abandi koza pembeni na nga apres yebisanga vie nalelaka na mwana mokulu ya kosala ndenge nini nga na jibe akendeki kobenda lar moko na Belgique eutaki Londres bato ya mabanga 55,000 livres sterling ngai jiba bisinga vie na ngai zela ngai mpona oyo ana ebele ya mbongo zela ngai na gare du nord na kwiki vanda wana zela ngai tozozela ngai na lebre masiela peti wana aye akufi biso tovandi avandi mpe na biso kala te vie mabilu système aye apesinga mbote ndeni bovandi boye nabi te toza ya mokulu akendeki bela aobeta air azoya peti nanga mokulu nakokende te nazozela ye madilu système sikoyo ntango mokulu adebarke na 17h akoti na kwik amoni nga amoni vie na ye madilu système abengai notre liste jibe akabela vie na ye likona mais
biso topelemi nga jibe na le vrai master po tokota en voiture te eza kozela ye petit wana mpe vie oprésente ngai mokoki nga fanatique na profite na occasion na po oncle na ye badive fula mpungu na jibe kure ezaki sukoleka te nga bi jibe omoni petit oyo mwana ya fula mpungu me aza fanatique na yo contre na jibe kure eleka lokola mwasi na mobali pambala moko jibe arécupéra petit ti lelo l'homme a tout faire ya jibe tant on a nasali émission petit wana tombola téléphone po jibe ayamba téléphone e direct awa vie kutu azoboma yo bwena or sota l'émission place nga na finga jibe ezati nalobaki ka jibe aza lokola mobutu ayo kaka litoi moko nayebi basolai na jibe te petit wana aleki na TV te na concert ya Tutu Kaluji abetaka concert nga bukolo na yaki te devant tout le monde devant bato bayebi nga devant bamasa na nga tala vie wana akangela jibe kanda parce que jibe abima na mwasi na ye mwasi na yebi jibe te moi c'est là tout à l'heure là, non? Oui. Maman bana nga ye. Miss Congo. Jiba yebiyete amona ekata mukola. Ma Miss amona ye. Mais que bakuta atona nzela boy rien. Et pas la biso bangala. Soki le tuna vuna mwasi oza droit boy mwasi onate. Oza pe na droit ina. So jiba bina mwasi ano ina. Jibete c'est mon petit frère. Et soki na kufi lelo. Jiba monte bana vie bakote lengana te akoba la pe femme nanga ah bon te pas biso bangala leki akoko bala mwasi ya mais ya za moluba ya mongala tv petit nanga na droit ya kubala femme nanga soyo kufi soki na kufi mais siko so aza vivant pe akobimana na ndekuna donc soki bimina mwasi nanga na koyina yete mobutu ndenge ala obimana mama boya na lipasa na ya ndenge na bino ba pas biso bangala c'est comme ça na ko koyina JBT peut-être na ko refouler mais na il y a JB qui n'est pas JB. Maintenant, il y a JBT. Mais il y a ce qu'on a bien en public. Donc, il faut que tout JB bien Abimana, na moi ça vient à mon vote. Il y a un viacha, Aïna et Benga. On a public. Publiquement. Ça me permet de pas lipa. Tant que l'oubli Cambouana, mbala moko téléphone sonné. C'est pas nanga. Ayébisi. Otala petit wana. Mona badive fula mpungu azopanza yo na kati ya concert tona émission yo salaki jibe mana mwasi ya chate ngana jibe to problème wana te tango baboya ngana kota concert ngai na kanisa kaki jibe mutu apesi ordre pour que ces jibe mais à ma plus grande surprise kaka grâce à l'émission nanga na eko yebake camarade na ngai wana na mutoto bibanaka ba il pesi mutu apporte $50 ba pesi $50 au moins somo photo yena mama bana ba kota te si Joana zokuta na porte la kin Sonia Salié André Kimbuta oui Sonia Salié Sali nini abenga tango ya bengi ngana kaisi ya benga jibe oh non hors de zakaka Gouv yoko kota me mutu akokota ye acha okota te aviena ngana lingame mitindo ko ya okota te o mitindo wana jiba ba lelo eza bato wana mibale oyo ngai na yaka na ntake kamana ngai oyo bakongwe boga moko boye na wana oyo bazaka na yesoki nani zamunda bato ba empêchaki son na ngai lelo yo ayebaki empêchement ezaki deux personnes wana. Merci Ming Benoît Zegazoula Social, merci Ming la Trésor Lumière, merci encore na Manda Maseke. Donc, na moni émission na biso oyo
comme il a souka. Tous en a 5 minutes car quand à l'émission Oyo. Viens acheter mon photo. Na ligne na ministre de la jiba ça comprendre source ya obebana ya yo na acheter mon photo. Ezali kaka bateau bozana bango pembeni. Papa chéri, oza responsable. Comme on a makamusu les autres kita. Ezaka raté que non bateau kaka nini qui est démonté. Chiba au pété, n'est bateau à l'obara. Donc ezaka que non bateau oza na bango pembeni. Oza na système oyo klikambo au 26 mutuana. C'est là. Beaucoup de la place Boetel. Au bengi mutuana tonga kiyo. Yara toko dans la place Boetel. Bido mi balé bisato beaucoup tani. Papa olingena we sanga na miso mutoyo. Otuni frère, yo nanga problème nini. Frère, yo lo bagi nini pona ye. Ye sabiso yo so kamisa toyo. So que ça de kuta o comprendre mamango. Parce que bateau wana bazozala na. Ezala bateau baza pemene ba pona nzala. Bato bon ma image à bino ba mise trop. Baza na ba conseil moko ya bien te. Ya kopesa ba mise na biso. Boza bato pour mona na quand même. Ezaka teke ernion pour mutu pour ya marié na téléphone te. Mais na web sa yo papa chéri ba mise na biso boza après soki likambo ezali bo sangana obengi mutu wana obengi wana oyoki ye. Et bato bozo za na bango pembeni. So bozo mona makambo ezo ke bien te. O changer bureau. Même Ngutu Mobutu aza ça na sala na bato. Ozo mona ke do ermo wa longo les bateaux a changé bureau, c'est ça bien. Merci Mingi, vraiment papa chéri. Émission Oyo et d'ailleurs pour la déclaration il y a Moutamuntu et Acha Mopoto. Donc à ça un problème na yote. Problème les ali bureau la non les ont détruit binomi balé. Zomban donc binomi balé ils ont détruit bino. Alors yo za grand musicien. Papa chéri wana pe na zonga na musique. Zonga na musique. Tu es bilamba eta mola na musique. Mais zonga pe na musique même vieux beaucoup la robe est un peu musique azolata zonga la musique de bela biso banzembo ya fait de l'amour ta album on a fait de l'amour on comprend que non so ko tina parler donc ozo mona makamoko oyemba na vraiment et ça la bien na kata amour ezo bakisa na kata ba amour hein muke ni so avani na maman bébé ngangamba donc ozo comprend que non masolo ezo leka bien. Alors merci mingi na évangéliste Loyeye donc na Namibie toujours bas. Merci mingi la trésor lumière responsable de la beauté congolaise journaliste aza boga lo wala trésor lumière vraiment azati et merci mingi na ndekunanga Benoît Zekou donc azuda social maître 007 vraiment na peso merci mingi via so totika na 3 minutes oui 3 minutes oyo lisola JB to sisi yango déjà bo benga na ba téléphone papa chéri so moni numéro acha mon photo soit téléphone yamba yoka nini alinya lo bapona yo azana problème na yote. Alors bino ke bakomo finga bino 80% ya ba congolais yo za parisien moko ya munene 80% ya ba congolais nyos boza kasho wana mutalobi yango eza file eza Kofiolomide d'ailleurs le baroud comme moi bâtiment na bato lo barate fallait pour pas le baroud tout Kofiolomide a lobby ke boza 80%. Donc ce que tali poto wana 80% boza ba prisonnier. Nous avons la carte de la prison. La carte de prison. Prison et à Congo. Il y a de prisonniers. Il y a poto. Il y a Congolais. Congolais. Voilà. Ce que moi je vis et ce que na yokati. Bon, avant la bande sujet à moi la maille nangai mon femme mon konzi. Na fait ça non beauté. La petite sœur propre. Chati Lingule. Chati Lingule. Voilà c'est bien nanga. Bambote. Olé au fouti. Nalia ke pana yo. Na futa raté. Chati Lingule nalia ko feli. Acha mo botalia o feli. Mon père mon konzi. Songa Mbeli. Kofi Olongi. Grand béton. Grand béton. Patron ba mission congolais nyonso. Patron ya ba mission congolais nyonso. C'est Azan de Konanga d'abord. Mongala lo wayo. So na bin de Konanga to koli na so moi so Kofi akufi ogozo moi ça Kofi. Na bala na kitoko ko.
tanga bugari na Malia rambo est-ce que ça vient bala yo ke na vient bala mama lia isani eza na yo donc il y a yo peso ka ke Kofi azo récupérer dans mon pays lo songa ya Kofi rambo aza célibataire ana do ba même aza na mwasi azona ye tali so ndi make o ba lo ba na lingala lingalo ya comprendre ndongo ye mtako yeba so ba uzwa o moi je awa Yolande peso pa bien c'est a danger na bendi pas bendi donc eza na ndenge na bino ba ndenge na so banga so balu ba tchi ba opora wani za bango na ndenge na bango so bato no vous comprenez de bilingue wana yoko yoki moi n'est pas vieux séculateur vieux Mobutu oncle paternel boloka yango pa na ye otoke mamba ngo répondre moi les kamwana mon père mokonzi esalinga pasi parce que c'est mon frère na komi koyoka pasi po kombo na ye komi na minoko ya bato nyonso na ndenge ya malamu te na ndenge ya mabe parfois komi kosala na soni na pasi en plus mopa waza mwana akoli na poto ozo comprendre mopa otango azwi kaka diplôme na ye diku aye poto Suisse France donc on va mwana poto donc na ouais mopao aza mwana ya poto ya première ère ozo comprendre mopao aza mwana oyo atangi na poto omoi ndenge aza wana ye aza vraiment patron ya musique congolaise parfois ya solo po ayebi ebele na musique ape na mutu ya mayeli mais eloko rambo akomi neti kobunga mwa nzela makambo ya poto balobaka yango te secret ya poto balobaka yango te rambo azalaki kala azouta mpe poto akisi ngai mpe asha movoto na prison mama na ngai atekaka na zandu mama ami atekaka na zandu mais ntango mosusu mama na ngai mpe akotuna Antoine eboni ndeko na asha rambo aloba teke na tike na prison secret ya poto na biso bana poto akala esukaka kaka na poto kolala ebele biso nyonso toyebi yango tarmak tolalaka chambre moko 10 personnes neti bato nyonso baza na émission biso nyonso totandama tolalaka mais tobetaka forme ya danger jamais feliko bilela akokita tina kende koloba o oyebi ke tolalaka nga na chamavoto aloba yango te ti lelo balobaka yango te neti nakoloba lelo oyo peti nanga mojino ndongi moninga ya feliko bilele moninga ya feliko akopanza moninga ne secret jamais akopanza feliko bilele eza impossible comme rambo akokopanza mona poto te po ya yebi poto ozo comprendre rambo akoli na poto France Belgique Suisse ya bisiko oyo rambo akoli nakanisi banzembo na ye mosusu esalama esalama mpona grâce na poto miziki na ye bana poto bato basoutenir ye aza na droit kosala erreur wana teke bana poto basufraka bana poto naleki bino naliaka na bino bien ngai bo te rambo koloba likambo akolia te mpo kolia eza poto na Kinshasa omoni gambasi opolia gambasi ko okodepense me na poto nakozwa carton gambasi na sombi natie na ndako moto to akoya eza lokola musgel ale apres aye kolia apres rambo koloba so makambo wana te frère na nga na conseiller oza même age na nga pardon likambo oyo etungisi bato ebele na mais sikoyo mutu yo bato balobai peke no mwana mpe aza kuna mwana rambo ya liboso aza na kasho yaya makambo elobami oyo nakoloba awa te mpo na bino nyonso makambo ya poto balobaka te na ye te mpo na panza poto omoni émission bana poto mpe bazolanda c'est ça ozo comprendre mais oyo bato balobi ekozala vrai comme ekozala faux yo confirme yango te ke mwana aza na confirme te mpe na infirme te
Obani no problème. Na lingi na problème te, mais na lobi na rambo na reprocher ye moko massa na rambo. Te makambo ya poto rambo balobaka yango te oyebi vérité ya histoire ya poto. Ça. Vous comprenez? Omoni na petit na moko kuna na poto. Petit wana azana mbongo ya belé. Vous comprenez? Parmi les millionnaires, combien il y a petit wana bimaka. C'est-à-dire que na kini mutaliki na la razati. Ola nanga. Jansi mayashi. Mais nga yasha na ebi ke petit wana zaka na la. Ne tobeta ka oma solote. Jansi mayashi na tangeli bino pour la première fois. Zairwa oya zo mona 70 millions d'euros na compte na ye. Petit mouke. Nana kushi 50 ans. J'ai dit bien Jansi mayashi. OK. OK, tout le monde est dans son souka. Mais il y a le bakati. Ma pour trouver tout le bakati. OK, je comprends. Merci Mingi, on a toujours les aguets pour nous remercier moi monté pas Raimundo émission d'abso et comme la souka. Merci Mingi na Patrick Ngolo na kataka fofu vraiment tout ce qui wana émission d'abso et comme na souka. Merci Mingi na emplacement au et pas ya Feligo Bilele kanen to lobike yara na veni au rua na biso au babengi Nova Strada na palanka donc na bon déuge so kiti para la mission na ngamo na palanka vraiment ozwa boutique